moto nyonso oyo ako défiler lolenge oyo soki ba service ya sécurité to bandeko ya MSSK bakangi yo okozwa etumbu ya 6 mois okende sima lingomba ezali maloba na ngai te tolanda papa de la ville pour toko comprendre biso nyonso ke outi vraiment na siège international. Donc papa Simo Kimbangu Kiangani azali mécontent na yango tolanda soki kaka yo bini ngai na bini bakangi yo na sécurité yebaka ete etumbu ya libanda lingomba na durée ya 6 mois. Très bien tolandi biso moko na boke binyonso. Donc ezali filet ya récupération o nzambe apesi na biso nyonso to bande ko défiler bongo na ndenge ya kala pe lelo toza ko continuer to ba bon na kotika pambate biso nyonso na kati ya lingomba tozali koluka eloko moko to sepela kasi to ko sepela na kotambola elongo na makambo ya mabete to ko sepela na kotika ya mabe na ko sala ya malamu. Défiler na kati église kimbangiste eza ba signification spirituelle ebele eza ko komisa nzambe elongola biso malade et pambola biso na kati ya louange satana zalaka o babengi ennemi alingaka te bakumisa nzambe. Donc ayaka ko envoûter biso poto sala ba défiler ya mabe pour et déshonorer nzambe pepe sa biso bana nzambe masumu. Donc nzambe amoni asali sonnette d'alarme poto sosola oaza maele attirer les sons de balobaka na lopoto. Un homme averti en vaut 2. Totika mabewana to sala malamu ezali filet à récupération pour na biso nyonso. Merci et bonne compréhension à toutes et à tous. Ciao. Balubi baoyo se babi nakate bazali bakimbangise bazali banani ebiso ali banani tobina